Makam onde ko kamera zoloba ke abanaki ko bimisa mbongo na nzela na yo na maloba na yo eza ya solo. Félix Tshilombo to bundisi Kabila pendant 18 ans. To bundisa ki Kabila pona ni po Kabila banaki ko kamamboka Congo mabe. Lelo oyo Kabila kamimboka Congo mabe to bundisi ye. Lelo o Kabila pesu e bonga yo lobi ete oke osangana Kabila pose expérience. Expérience nini ndeko Félix Tshilombo gozo. Et pa Kabila soki ya ko yiba te nde bazo yiba siko. Caméra komi wana pona nini? Faut ko yeba komi wana pona nini? Détournement ya nini? Ya nini? O caméra soki akomi wana akomi pona programme d'urgence ya 100 jours ya ndeko Félix. Ndeko caméra komi wana. Mais faut tozonga na ebandeli. Programme d'urgence ya 100 jours wana o bango babengaki ya 100 jours. Babengi ya bakongomani te. Babengi programme d'urgence ya ndeko Félix. Yango ndeko caméra azana procès lelo azo samba. Tozonga tokeninga no malemu. Nazui mokola liboso ya ondeko kamera asambaki. Alobi batuni à propos ya programme ya 100 jours. Alobi c'était un programme inédit du chef de l'État. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure auquel vous nous suivez. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Yann Young de la presse. Car on est au message européen Sabino, remerciement, n'engagez pas s'abonner, belé la chaîne Abisso et puis you know s'abonner, te continuer que s'abonner pour au rater ba news te. Bisso à la RDC International Saint-Jao. Topé Sarabino Rabar actualité au besoin au besoin net les lots quitter qui les lots pour tout mais un peu que cela na moko ya bande qu'on a biso ya la muka par rapport à Marambo et Kende Namboka. Donc bino ba oboza na poto bino ba oza partout dans le monde mboka ezo kende mabe. Quand je dis mabe c'est-à-dire mboka ezo kende mabe ta dirigeance auto ebite so kezo me mabiso wapi yango to sala nan analyse na moko ya bana mboka toyeba qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui se passe réellement na katia politique na biso ya Congo o nazo pesa déjà mbote sans plus tarder. Bonjour. Bonjour papa. Santé boni. Santé kozala malamu te. Tant mboka eza bien te c'était kozala bien ndenge nini. Mboka eza bien te, mboka eza bien te, mboka bien te wana eza provoqué par quoi? Soki mboka eza bien te ekozala provoqué par banani, ekozala provoqué par bato oyo bavandi na likolo ndenge moya kimoyibi o bazokamba mboka na ndenge ya bien te o babotolaki peuple congolais souveraineté na ye ba pesi yango epa bato esengelaki bapesa yango lelo bakongomani baza konyokoma makasi tokolemba te tozaka na etumba mpona bakongomani bazwa oyo eza souveraineté na bango. Merci beaucoup Balandia RDC International Saint-Jao. Tozokende malembe mpenza tokoma place olingi tokoma wana mais tolingi toyeba analyse nini oyo sali par rapport ya cash na FCC depuis nini alliance na bango ti lelo analyse no ko zande ni par rapport bien tango FCC na cash ba zwaki o ezali bokonzi ya peuple kumu ya mboka Congo Martin Fayulu Madidi esika za na PCA mbote mokonzi ya mboka ekolo Congo alobaki ete batu o basangani wana ya FCC na cash libala na bango ezande elekeli mabepo na bakongomani. Lelo oyo Congo ezo kende liboso te eloko moko te eza ya malamu eloko moko te ebongwani. Analyse ni tokosala nini par rapport tant ozo ba bilaki mabe mais bazaki na katiti azalaki na kati ya cash te azalaki na kati ya FCC te biso tokendaki na Genève na ndeko na biso mwana mboka Félix Tshilombo na ndeko na biso Vital Kamerhe tozalaka na Genève tozalaka 7 bango surtout bachaka mokoloto na bango pona changement ya mboka et tango bango balobi ete non biso tokozala kuna te c'est que baboyaki changement ya mboka Congo ozolanda ngai bango babimi bazui o esengelaki bazwa lelo mboka Congo ezali wapi eza na esika moko te surtout comprendre besoin de bango ba traite ba trahir mboka ezanga tezani maloba na bango moko ndeko Félix Tshilombo ye na triomphal alobaka nini tomeli mbondo ozolanda abaka tomeli mbondo oyo ako trahir peuple likama nde kolanda ye ezanga te ye moko nda alobaki soki pe tozongi ndeko na ngai na Biblia pe elobi nini la vie et la mort sont au pouvoir de la langue ye nda alobaki yango mais likama nde ezolanda bango tango likama ezolanda bango bino siko lamuka position na minezani par rapport à makambo ndenge ezokendele lamuka aza na manda na peuple lamuka azobunda na peuple lamuka aza wana mpona eke peuple azwa oyo eza souveraineté na ye yango biso banso
na kumu ya mboka Martin Fayulu na ndeko on a bengaka Kim Yung mo premier Adolphe Muzitu na ndeko Katumbi na ndeko Bemba toza wana po na kaka bundela o ezali intérêt ya bakongomani. Donc position na biso yango wana toza na kati ya kashi te bituma na bango totala bango na miso biso to ke peuple congolais kongomani azwa o ezali souveraineté na ye bituma na biso yango wana tango otanga bino oza po na peuple congolais azwa souveraineté na ye parmi bato tangana so ebi bamsusu baza procès na justice ndeti nana za procès na justice neti ba déclaration tolandaki ya président Muzitu oyo asalaki na RFI lobby par rapport à dossier na Kim Yung mo premier Adolphe Muzitu soka asalaki déclaration na RFI nalandaki yango alobaki bien soki aza na problème na justice congolaise bozwa ye bokanga ye bosambisa ye mais soki bokangi ete bosambisi ete bozolobaka ke non Muzitu aza na problème na justice congolaise mais ye moko alobi nini soki naza na likambo na mboka na ngai boya kokanga babiki état de droit ezali bango nde bazoloba état de droit ezali peut-être osa pe constant oyo osali yango wapi par rapport à mamnenge te nga na mwana état de droit te mais ya lokola bango bayobaka état de droit ezali ye pa lobi ke soki naza na problème na mboka na ngai Congo bozwa nga bosambisa nga mais ntango bozozwa ye te seka aza likambo na bakongomani te par rapport c'est parce que nanu mutu moko obi alandela yango te mpo tozomona badossier eza na ebele na tribunal na mpe sili te neti dossier nini badossier ebele tomona badossier ndeko kamere baza na badossier ndeko ebele baza na badossier peut-être soki basisi bamakambo wana nde baoya kokota na oyo bon biso toboyi te soki babi ete Adolphe Muzitu le premier ministre Kim Yung on abengaka ye soki babi ke ye aza na problème na justice congolaise ye moko alobi ete soki naza na likambo bokanga nga bosambisa nga akoloba soki aza na likambo soki aza na likambo te bozobanga okange mpo nani ndeko kamere aza kuna bon babi ke état de droit totala nde bosala makambo na bango sikoyo na comprendre te bino bato baparti yango bozomema peuple wapi sikoyo ntango bino bozokondane bango kuna bateki mboka bango kuna basali boye état de droit eza te sikoyo bino nde so batie bino makambo ezonga normal mpo tomonaki mpe Fati azalaki bokozalaka boye bokozonga boye aprometaki makambo ebele mais eza na par rapport oyo tomona eza différence sikoyo elo nde elakisaki soki babika elamuka lelo na présidence makambo nyonso ekochange babi te ke soki ilamuka aza na présidence makambo nyonso te change na mbala moko nalobi bongo te tolobi boye pour ke bakongomani bazwa oyo ezali bazwa oyo eza bisengo na bango esengeli barespecte oyo ezali volonté na bango aussi longtemps na mboka na biso volonté ya peuple congolais ezala respecte te ekozala na eloko moko te malonga oyo bakongomani bakosepela nango tosali baélection commun oyo eza non respecte ozolanda ngai baélection déjà misato na 2006 bazwi pouvoir ya bakongomani badetourné tozongi na 2011 tovote papa na biso personname Etienne Tshisekedi bazwi bokonzi badetourné toye na 2018 bakongomani eloko wana etikaka kosalema te Congo mobimba evote Martin Fayulu Madidi preuve papa preuve ni bango bazoluka biso tomona babimisi biso président azalaki eli azaleka na bavue aleka na bavue belenga na kamo so bisinga ke monsieur Félix Tshilombo azalaki eli nana votaki monsieur Félix Tshilombo muta votaki azalaki te monsieur Félix Tshilombo azali libaku ya kabila nananga naza ko asime yango nana ngo contredire biso lelo o soki ye azalaki kumu ya mboka Congo makambo ezo salema ye na kabila tonga to Congo lingeza la boy ye avazwa décision il faut que nakuta na kabila zana ne pa na ye espérance ni kabila kopesa ye po ye moko alobaka yango alobaka nini soki azokangama na kabila azokangama na ye po azwa expérience o kabila aza nango nga na ndeko Félix Tshilombo tobundisi kabila pendant 18 ans tobundisaki kabila mpo na nini po kabila bandaki kokama mboka Congo mabe lelo oyo kabila kami mboka Congo mabe tobundisi ye lelo o kabila pesu ebonga yo lobi ete okosangana na kabila pozo expérience nini ndeko Félix Tshilombo akozwa epai ya kabila soki ya koyiba te nde bazoyiba sikoyo nayebi te soki yo koloba nini place wana soki na comprendre un peu par là ntango oloba expérience nini oyo ya kozwa ye elingi olobaka ye
ceux qui ont vivre c'est parce que ceux qui baza na Kabila c'est parce que ont l'expérience ou bien y a zalaki eli pour akambande mboka pour tango zo baba kutanaka basala raboye ilo onyo so kenda zo décision kuna non reporter comprendre ngo temeka pe ko éclaircir batunyo so bala na lobi boye moto o azali eli tozoki nanu na seni po babimisa moto o peuple a voté balobaki nini résultat epesamaka bureau par bureau province par province eloko oyo esika osalema te bazwi résultat ya flash disk bapesi biso ata ya flash disk wana tobetaki bango tozwi bapv seni alakisa bapv na alakisa so bapv na ye alakisa te wana eza deya makambo oyo deja eleka donc na miti oyo toasu na bitumba wana ya bapv te mpo bapv si tolakisa bango tolonga bango babimisa te ozolanda ngai me na miti oyo biso tolobi nini lokola bino boyibi bakongomani bokonzi na bango bopesi yango ndeko na biso Félix Tshilombo sava totikele mboka akamba te ye nde mokonzi ya mboka akamba te tomoni kaosala mpe eloko te susi na biso ezali nini tozali na plan ya sortie ya crise oyo tata ya ekolo Martin Fayulu atiaki mpo ndeko Félix aza na kati ya libulu abaki atia biso loboko biso toboyaki kozwa loboko mpo loboko eza na bosoto loboko ya bosoto basimbaka yango te tozwaki échelle totiele na kati ya libulu toyebisi eke mpo obima mata na échelle oyo ezali plan ya sortie ya crise soki aboyi koyoka yango akokobaka ndenge aza kokoba wana selon bino ndenge ozo confirmer balandi nyonso bazolanda partout na monde ke mokonzi Félix Tshisekedi azokamba mboka mabe tokende na eloko ya liboso sosala bakongomani eza ndenge nini toyei na eloko ya mibale so tokende na este ya mboka na biso na este na nord bitumba eza mikolo nyonso tu mboka lokola Zambi mboka lokola Zambi ekoti na mabele na biso bakongomani pe Zambi erécupéré partie ya mabele na biso okoloba nini ke Félix azokama mboka malamu te biloko wana ezalaki banda kala ya kuti yango epuis azaka so mpe na 2 ans ntango ozolobaka ye akuti yango Zambi abandi bitumba mokolo nini sikaka na mwa eti olekaka nde Zambi abandi bitumba te biloko babitumba bafrontière wana ebanda kala ebongo na ye nde bomona yango étrange soki ebandaka kala ye alobaka nini soki azwi bokonzi akolongola quartier général ya kankokolo awa akomema ngo na este estce si asali yango ezaka procédure tezalaka te kamba mo lelo bolongo boke amibengamaka le garante ye nde azali kumu ya nini ya mibeko amibengaka yango te akosala yango te mpo na nini mpo ndeko Kabila aza nanu na bokonzi na kati ya mboka oyo akosala yango te mpo na nini akosala yango te mpo ndeko Kabila nde azokamba mboka oyo ye aza wana kaka Kabila ayebisi ye asigné me moto azokamba mboka oyo ezali ndeko na biso Joseph Kabila yango biso tolobi na bakongomani esengeli tolongola ndeko Kabila na oyo etali politiki ya mboka na biso ndeko Kabila si tolongolaki ye na Genève ndeko Kamere na ndeko Félix nde bapesaki ye susu makasi ya kozonga na politiki ya mboka na biso ozolanda ngai ndeko Félix okama mboka bien te eza komonana nake kaka na social eloko ya liboso social ayeli biso état d'urgence oyo ya ye ya bakongomani te état d'urgence oyo ya ye atie makambo ya 100 jours ngai na motuna moko est-ce que urgence ya bakongomani ezalaki asala biso badodani oyo ya nini oyo tia embouteillage na nzela ya tiango bazobenga ngo ni saut de mouton est-ce que yango nde ezalaki urgence ya bakongomani urgence ya bakongomani ezalaki nde social urgence ya bakongomani ezalaki nde social soki asalaki bilanga bakongomani lelo bengai basepela est-ce que tolande par rapport selon yo ndenge olobela yoyebi te ke eza te mosusu entourage na yo baotravaille na ye bato balukai batia ye na libulu mais tellement comprendre bango yango wana makambo échanger bientôt ndeti entourage na ye oyo batia libulu makambo échanger bientôt alongoli nani na entourage na ye mais bato ebele baosambala entourage ndeti nani azosamba omoni te caméra azosamba par rapport à makambo oyo ozoloba wana ya banini badétournement ya makambo oyo envisage na caméra akomi wana mpo na nini faut koyeba akomi wana mpo na nini détournement ya nini ya bamakambo ozoloba oyo ozoluka ye le président asala yango na mbala moko or ya kosala yango na mbala moko te ndeko Kamere soki akomi wana akomi mpo na programme d'urgence ya 100 jours ya ndeko Félix nde ndeko Kamere akomi wana mais faut tozonga na ebandeli programme d'urgence ya 100 jours wana oyo bango babengaki ya 100 jours babengi ya bakongomani te
babengi programme d'urgence ya Ndeko Félix yango nde Ndeko Kamere aza na procès lelo azosamba tozonga tokende na malemu nazwi mokolo liboso ya Ndeko Kamere asambaki alobi batuni à propos ya programme ya 100 jours alobi c'est un programme inédit du chef de l'État. Pour l'avantage à peuple. Avantage à peuple, tu vas comment va se retrouver te va se retrouver et ça programme ya Ndeko Félix mais qu'est-ce que toyeba Ndeko Félix yazali kumu ya mboka ndenge bango baza ko benga ende baza ko canceler kumu ya mboka Ndeko Félix est-ce que na mibeko ya mboka na biso epesa melienzela azwa programme ya kamba to asala programme to ya programme ya gouvernement mais ye azali kumu ya mboka ya bango nde bango baza ko benga kuna est-ce que constitution mboka na biso et permettre Ndeko Félix abimisa programme moko pona mboka bato oyo balandelaka makambo ya mboka ezali nde gouvernement Ndeko Félix ya ko sala makambo wana te abuki déjà mibeko pe sokola Ndeko Kamere ndenga aza ko samba azoloba nini soki ya signaki po azwaki ordre pa ya Ndeko nani Ndeko Félix mais tout le monde va témoigner surtout baleki wana bato batangi ba kombo na bango baleki mais Ndeko Félix batangi kombo na plus de 200 fois mais c'est pas le canabar wana état que témoin consultant batu na ye est-ce que makam Ndeko Kamere zoloba ke abanaki ko bimisa mbongo na nzela na yo na maloba na yo eza ya solo simbi point mort bien est-ce qu'un président de la République pas rôle canabar wana c'est une constitution RDC te so na bika le canabar wana ezali na juge naturel na ye c'est-à-dire bato baza wana bangonde bakosenga na nzela ya assemblée to basali cour constitutionnelle mukanda pour que Ndeko Félix assemblée ebuka ye ba pete na ye aya ayebisa biso soki vraiment yenda pesa ki Ndeko Kamere nzela ya kosala makambo oyo esalami wana pour soki totali bien bazo sambise pour le dossier 55 millions mais tango conseiller économique ya Ndeko Félix ayaki alobaki te eza 57 millions te eza 66 millions ozomona mais Ndeko Félix sengela ya wana ayebisa biso est-ce que mbongo wana bimaki na nzela na ye to na nzela na ye te souci na biso yango wana voilà tozo ko bakaka na émission na biso yo olobi onyo solobi et concerné kaka yo biso tozo tunaka ba question pour ba fan pe ba landia RDC international Saint-Jean ba sepela et puis ba ye ba éclaircissement par rapport à maramnenge zo le dans le monde question oyo tango yo zolo ba Ndeko Kabila po na landio o mentionné ngo ata ba 3 ou 2 fois boy tango zo ba Ndeko Kabila nde azo gérer mboka siko tango ye azo gérer mboka ba preuve ni oza nango par rapport à mambo lo ba ba preuve onga na za nango Ndeko Félix a signé ordonnance combien oyo ba ministre ya FCC baboyi lelo oyo Ndeko Kiungu baba azo fêter une année ya chômage banda chaki fufu na mutu ti lelo fufu ane longwa na mutu na ete Ndeko Félix ataka mandataire ministre moko azabaka nini akoleka te ti lelo Ndeko Kiungu azo sala soki feza mokonzi mboka merci acha pifo na ye wana tango loba soki aza mokonzi mboka acha pifo na ye wana est-ce que yo kite question mambo ezoloba ma CCC ke azoluka a changé le gouvernement. Et il y a tendance à changer à salaire remaniement au gouvernement. Bah comment il faut baïba gouvernement wana bazinga ba salaire remaniement. Ndeko Kabila nazo bongisa eloko wana. Bazolo te. Tous annonces sérieux ba bola ndabiso partout dans le monde. Yoka na lobi boye. Remaniement au gouvernement zo salima. Eza ko salima, eza ya solo, eza ko salima remaniement eza ko salima. Dans salango le président Kabila, l'ex-président. Mais azoko nalalaki na loti ndoto, na ndoto. Na ndoto namoni tango boyena namoni ke remaniement ezali nabite nalala moto ya bandoto nanga oya ko laksanga ba kombo ya bato tomoni ke Nehemi azokota na gouvernement wana Ndeko Bemina azozonga Ndeko Matata Ponyo azozonga Ndeko Shadari azozonga ozolanda Lumanu azozonga enavani na tuni muto wana na ndoto na tuni mais bato bazongi pona ebisinga nini oh non eza équipe type ya Kabila ndezo kota ezanga te wana na ndoto mais surtout na réalité remaniement ezo salim mais bato nga na tangi wana ba kombo wana mutu alaksenga bango na ndoto
nalobi nanga na ndoto ya na ndoto na ndoto to za la source moko bozo l'information moto moko ela il faut la clair si OK non remaniement au salima tant remaniement au salima ça dit quoi ba robana la premier ministre le roi fatigué onani Ilukamba le roi fatigué Ilukamba ya zolongwati ba robande pa na ye balongo liet après ba ministre Sika Kabila Rocha ce qui peut matata pono na habité ya oya Rocha après hier au sala gouvernement na yeti azu ba minako mutu wana la ksenga na ndoto ache bango nde bazongi na gouvernement est-ce que ngane mna lobia so ngotu nanga fo zonga na ndoto tu na mutu ala ksenga na ndoto so ki batona ba kozonga ya solo so ki salemi pe bongo bino olobani bo confirmer et l'on a bino bo message na olobage Kabila mutu diriger to yozana to confirmer te que ezaka déjà que Kabila ndaka makamboka oyo na hôtel isolelo ba mandataire baza no mete pourquoi ba mandataire baza no mete c'est bonne réponse te yondo tuna nga mituna ngasi on a tuno mituna yosko tango mituni question faut pas saper batu ba mandataire ba no mete pour nini ndeko Félix azoyoka na ndeko Kabila mais ngai na yebi ba mandataire ezaka prérogative ya bayoka na acha nani oza komona lelo oyo ngobila achaki ba bourgmestre ya komi ya ville ya Kinshasa ba bourgmestre wana na achaka ba bourgmestre na nomination ezaka ne mokonzi ya mboka mais to bonde ngobila ache ndeko Félix ayoki batu bache makelele azuma suspendre mois 2 jours biso kanisa ki ndenga apesi suspension ya ba nomination wana ya kocha akochange oya ye kaka ngobila achaki yango yepa azongisi oza komona siko mutabo ebisinga yenda zo kamamboka akamamboka nani. Merci président Louison Mbata na kata South Africa second hand tozoko bakara question uti bina musika uti Afrique d'ici de kati ba mai pour ekoma balobina tuna yo avis na yo par rapport à destitution ya Jean-Marc Aboun ndeko na biso Jean-Marc Aboun soki alongwe wana Kabila nda alchaki ye pe Kabila pe alongoli ye te ko seka te tango zo seka ba kongomani bazo bakokanisa oyo oliaka na bango toliaka na bango te au fait tozokamwande pourquoi toza na président oyo biso so toyebi Fati mais yo otelemi kaka ndeko Kabila mutu azokamba ndeko Kabila mutu anomaki ndeko Kabila nalobi ya so oke na assemblée nationale nana za ebele FCC te sola la public mais kasi yo ngana otunora ba question yo ozoseka te bakongomani oyo bazolanda yo baka elo ozolia mo yango ngape nazongiseli yo yo nde foloba mpo bango bandimaki yo liaka na bango te bango esi bayebi déjà ke oyo maboko pembe eza maboko pembe Félix baka maboko pembe lelo akoma na maboko makila nalobi boye ndeko na biso Kabila aza na pouvoir naza koconfirme ye nde moto atiaki ndeko Jean-Marc Aboun nalobi na assemblée kasha na badepute boni oyo bakopesa Jean-Marc Aboun comme premier vice-président akomaki wana mais si badepute FCC nde batiaki ye wana badepute FCC bamoni ke aza incompétent ngai te badepute FCC babeke aza incompétent balongoli ye wana ntango balongoli ye Didier alobi nini ayesi bato ya IDPS muto bokopesa biso azala mutu oyo atanga azala mutu oyo aza mayele azala mutu aza compétent est-ce que ngam nalobaki yango PPRD fingi IDPS na oki IDPS kote tie makelele te lobi awa na moni ndeko Félix asangisaki bato ya IDPS akeko violer lisusu constitution o na article 96 na alinéa yango D et puis si mokonzi ya mboka azwa décision na oyo etali parti politique mais lobi ndeko Félix Tshilombo abengi bato ya IDPS asangani na bango bazwi ndeko na biso ya mwasi oyo Patricien Tseya baponi ye po remplacer ndeko Jean-Marc Aboun décision ya ndeko Félix na IDPS tala niveau ya moto botieli biso na sommet ya l'État a violé constitution na article 92 alinéa D epeki si na mokonzi ya mboka ata parti politique na onde etiaki yo wana mais ntango okomi wana oza lisusu na droite na mpifote ya kozwa décision na parti politique na yo mais ndeko Félix elobi ye azwi décision na parti politique ya ye IDPS siko yebisa ngai des autres ezwaki kosalema wana toloba te tokanga maboko
Ce qui tolobi ndeko kabuya ki abimi kuna biso tozane na un tribal. Na ba un tribal ngo o benga so tribaliste. Ce qui tozela ngo place ni to mona kate. Yebisanga. Tolobate. Ndeko Kabila ataki Jean-Marc Kaboun, pe ndeko Kabila alongoli Jean-Marc Kaboun. Ba ojwa mutu mususu ba ko chawana. Muto baza ko chawana. Ndeko Kabila nda tindaki ndeko Félix pesanga moto moko. Nda azui Patricia Nteya. Ba revoter ye lobby mercredi nde ba revoter na mokolo ya lobby. O a ko remplacer Jean-Marc Kaboun, Patricia Nteya. Voilà, toujours kobara la nina biso. Et ça peut un phénomène moko o la habité surtout bengango ezui succès to bengango nini oyo ezoleka mikolo yo na kati ya RDC surtout précisément na kati ya présidence wana na tout entour ya président Fachi. Baliwa et comme le rôle ba et puis tolani yango na mnoko ya conseiller ya président alobi na juge na télévision nationale alobi que please s'il vous plaît nazobanga batu bomaka batu balandelanga bo tinda camion ba sécuriser nga pona bima siko phénomène on a habité bino bosali constant on ni par rapport à makambo eloko liboso sengo yeba keza l'humanitarisme oeza ko régner na sommet à l'état eza makambo ya soni na écart ya 48 heures ozobongisa bato 7 na mbala moko bato ba okufa na écart ya 48 heures 7 personnes bakufi wapi bakufi obele kaka na présidence oza kolana eloko aboye tolobani eza makambo oyo ezoleka epa na bango bato baza kokufa epa na bango vraiment na kati biso toyebi te oyo biso tosali kaka remarque ke bato mingi nde baza kokufa pe bato yango baza kokufa eza kaka bato ya IDPS bato oyo bazali proche ndeko Félix Tshilombo bango nde baza kokufa eza remarque ko biso tosali na tokoti na kati te biso eside biso lamuka tokoti na kati te tolobi kaka tosali remarque bato ebele baza kokufa bao baza kokufa ata baza bato ya IDPS ata baza bato ya ndeko na biso Félix Tshilombo biso epa na biso monike baza bakongomani nde baza kokufa tosali remarque nde toyebisi bango bomeka kolandela boyebisa bakongomani mpo na nini bato yo baza kokufa boye réaction par rapport ya conseiller ndinga lobaki yango na télévision nationale tant que tozali na bato wana alobi ke bato oyo basara baza awa nazobanga réaction ndikoza par rapport mais wafo tuna conseiller bato yango baza balani nga nayebi bato yango te ye ntango alobaki ndenge mpo ayebaki bato wana ntango alobaki ndenge mpo ayebi ke bato bazokufa ntango alobaki ndenge ayebi ke bato oyo bazokufa pamba te eloko alingaka aloba yango wana ayesi biso nini bato bazokufa wana baokufa pamba te baza nde koboma bango eloko alingaka aloba yango wana yango alobaki bato yango babomaka bazali awo se bato okufa epai ya Tshilombo bakufi pamba te babomi bango bato yango babomaka bazali awo ata tovanda omona moto aza wana se moto aza après chef de l'état c'est que moto abomaka bato c'est le dirkab ya président Vital Kamerhe te yo olobi ke ye moto abomaka bato nga nalobi yango na tuni question yango mpe nayebisi yo nga nalobi yango te nga nalobi ke conseiller wana ezalaki conseiller ya économique ya ndeko Félix ye nde moto alobaki yango alobi ete bato babomaka bazali awo yango nga mpe navandi na sosoli nabi te soki alobi ndenge wana seke bato bakufi baboma mpe bango yakoki koloba mpe pamba te ye lokola ayebaki moto wana sengeli yo kende oluka ye ngano mpe tokosa analyste mpo bato bazalaki wana c'était Vital Kamerhe na bato mosusu te bajuge mpe bazalaki wana bajuge mpe bazalaki wana Soraya mpe azalaki wana yo ozokangamaka na Kamerhe mpo nani bajuge bazalaki wana batémoin bazalaki tala ebele oyo naokama ti sikoyo ndeko Félix aokebima témoin te ye batangi ko batanga baotanga kombo na ye mpe mingi donc nalobi teke Kamerhe nde abomaki donc lokola ye conseiller baki ke azali wana seke boluka botuna ye nani yango nde azoboma soki état de droit ezali soki justice ezala mboka na biso balanda batuna ye mais tovanda mpenzaka wana na Kamerhe wana dossier yango mpe tomona mwa compliqué depuis babandaki komisa batémoin ezomaka ekendaki boye ekende no totikala omona place moko te o flèche ebimi vers Kamerhe so réaction ndenge ozani par rapport na ye kasi te baye basambisi batémoin balobi Kamerhe mpe azongisi ye azotuna bolobi ke nga na détourné
bola que si on a na détourné mais na monoko ya caméra zolo banini soki a signaki pour ndeko Félix apesa ki ye ningisa oza kolanda bon plaidoirie ezali mokolo ya jedit nde tokolanda plaidoirie nde tokoyeba. Voilà, donc, toujours chuté pendant vers la fin. Bienvenue Findoué, le mannequin d'Istanbul. Il y a eu un goyo. Il dit un peu un garçon, c'était Maï Mobali. On a direct. Ma mère n'a pas Angie Soukar, il a en France. Kuna, Bamote n'a bino yangoyo. Na habité. Question ni au bande ko s'attendre nango au to tunyo teo yo zaki nango zaki pendant poso fongola. Bana Congo, bana mboka ba onyo so bazolando partout na monde. Ba question eza ebele mituna vraiment eza ebele mais na kamo yo betenga lisola ndeko mukuna to mutea mabe ha na obetelo mukuna neni pa tangu yo de jo bandi ko attaquer biso o boy na boy na attaquer noté o président Kabila azo kamba o wala eza bosolo na mboka na biso moto azo kama mboka eza ndeko Félix était eza ndeko Kabila naza ko insister ndeko Kabila nazo kama mboka oza ndeko Félix te natali so balolenge nyoso tu na bandiyo na ba mandataire ndeko Kiungu lelo nana signaka ndeko Félix ayo wana ministre portefeuille akangi ba bimisi gouvernement ya sika ba changer ministre ya portefeuille ordonnance wana elekite ti lelo ndeko Kiungu na ebite soki akoya AVC pona ko kakeli susu te soki souci wana ndeko ese AVC oza kolana basi ordonnance moko to ko signer. Alors, le ministre Baboy, lundi, to poso eleki. Nous avons ministre Gilbert Kakonde, Azaya IDPS. Alors, bien non, Zando monene ba fongola. Ngobila ya lobi te. Zando ko fongwa mate. Yebisangai. Ngobila boy. Yazali gouverneur ya ville ya Kinshasa. Gilbert Kakonde azali ministre ya intérieur. Abizando fongwa ngobila abizando ko fongwa mate. Et comme on met hiérarchie, na lango za hiérarchie na ba. Oza kolana. So bakongomani baza konyo kwa. Likoloni ya koswana ya FCC na cash. O lelo yo bakongomani baza ko se retrouver te na bitumba ya Kabila na Félix. So bino siko tant bomo na bloko wana proposition nini oboko proposer bana mboka po bango pe baka bana mboka. Nde utako lo baba bato président so ba kufa baza pe bana mboka. Les ateliers kamba IDPS ni bateau pe ba kamba mboka baza bana mboka solution ni obino boko proposer bango ya bien pour ba réussir na mambango na moni yo zana retard makasi vraiment ozana retard makasi tango zo tunanga motuna ba kongomani basiliki po biso si to eloba to cha plein à sortir à crise po mboka na biso zana crise mutako wanga nango azate ezalaka ekomande ya makasi tango ezalaka dolo zaka nonande tango ndeko Félix asanga ndeko Kabila lelo tokoma na doa ekomi na bozwa $10 foza eza 20,000 lelo po mutake somba ekolo madesu soki kopa madesu foza na 3,000 na maboko oza kolanda toyebisi bango boye po kimia ezonga po bakongomani basepela plein sorti à crise yango o tata ekolo kumu ya mboka Congo Martin Fayulu o ya tiaki na mesa atambusi yango epai ya bato nyonso ba ambassadeur nyonso ba mindele babengi ata lelo azana na États-Unis atamboli pona kaka plein sorti à crise one o ndeko Félix alobaki ndeko Martin amemango na Assemblée nationale o etalisaki ke ndeko Félix azana ye na eloko te pona Assemblée nationale moto aza kuna ezande Kabila habite ngana okokate bombe mango pa ya Kabila na Assemblée nationale yeso kandimi yango nde to sali omoni omende ko fisa bagi nde ngwana ti abagi no ndeko Martin Fayulu azwa plan wana ame mango na Assemblée nationale mais na Assemblée nationale bana baza kuna mais si Kabila nde atondi kuna ti no ndeko Félix alinga FCC biso nini ndeko Martin zwa mokanda wana na lingi na bima na pashi badi loto sinyanga na ndeko Kabila ezali makasi mingi yango zo eloko wana mema yango na assemblée pa ya ndeko Kabila soki ndeko Kabila andimi nde tosali yango po mboka na biso lelo etambola na constitution te mboka na biso ezotambola na deal oyo ndeko Félix na ndeko Kabila basinya nde bazokama mboka oyo accord ya FCC cash oyo ndeko Félix na ndeko Kabila nde bayebi
o bakongomani bayebi te article liboso eza nini ozolanda biso na lamuka eloko ekambaka biso baarticle na biso esi eyebana tobimisa yango polele article oyo ekamba bamibeko oyo ekambaka bolingo mariage na bango wana yo oyebi yango kongomani nini ayebi yango mboka ezotambola na constitution ya mboka te ezotambola na ba adil oyo ndeko Félix asinana ndeko Kabila yango nde ezokamba mboka oyo yango moni avant ndeko Félix azwa décision moko il faut benga nano ndeko Kabila mokonzi olobi nini nde Kabila habite zwa mutu oyo cha zwa mutu oyo cha zwa mutu oyo cha nde Félix azwa cha azwi mokolo to asali nini asigné nde tolobi kino po tobima na pasi wana po bakongomani basepela po bakongomani balia po bakongomani bazala na esengo po mobulu esila na mboka na este kuna esenge tozwa plan oyo to mettre yango en exercice nde tokei plan oyo elobi nini tovandi to créer autre conseil moko oyo ekolandela bainstitution ya mboka ozolanda oyo ekolandela bainstitution ya mboka mpo ndenge ndeko Kabila avandi na majorité na ye wana na parlement seni wana ekozala nango ya FCC seni ekozala kaka ya FCC mpo baza ebele na parlement olandenga ndeko donc mpo tobima na pasi oyo tozwa kaka plan ya sortie ya crise wana totia yango na exercice bakongomani bakosepela mpo na kati ya plan wana souveraineté ya bakongomani nde ekobima oza kolanda lelo oyo bakongomani baza konyokwama covid yango oyo oyo tozoyeba mutuna makolo te bakongomani baza konyokwama covid ezali to eza te selon yo eza to eza te nga nakoyesa bakongomani maladi wana eza na mboka mobimba esengeli na kongomani moko na moko amibatela ala na babarrière bageste de barrière oyo OMS epesaki biso nde oyo nga nakoyesa bakongomani me yango nde eza na mboka mobimba na kati ya mboka na biso naza komona soki oyo akufi kuna oyo akufi na covid akufi na covid bon nayebi te soki covid yango ele kaka famille ya Félix Tshilombo mpo nga nabengaki Tshisekedi te nga nabengaki Tshilombo nabengaki Tshisekedi te mpo aza na ekole ya Tshisekedi te Tshisekediste c'est toute une école ye aza na notion ya Tshisekedi te yango nabengaka ye Félix Tshilombo mpo akoma Tshisekedi fo azwa oyo ezali dontologie ya ekole ya Tshisekedi atia yango en pratique nde akomi Tshisekedi muto na kobenga Tshisekedi oyo na kobenga Tshisekediste ezali ndeko na papa na ngai Valentin Mubake papa na ngai Martin Fayulu nde bazali na esprit ya IDPS ya F Bazaiba eza IDPS ya lelo te vraiment tokomokoya penda vers la fin tokomochite penda po bakestion ezebele mais minute ezoboma biso toningi kaka toyeba mwa moke opesa biso kaka avis na yo par rapport ya ndeko mukuna ye mpe alati ber tomoni avandi na kati ya prison kuna toyebi te avis na yo kozala ni par rapport ya makambo na ye ndenge kende bandaki ntina ndenge ekomi na étape oyo bakomi ndeko mukuna oyebi mopepe ya kaina nde ezalelaka nde ndeko mukuna azali ntango oloba bongo olingi oloba nini so oye clair nalobi boye ye aza mosali na nzambe te mosali na nzambe yo na politike okoluka nini okolobela mwa politike makasi boye mpona nini azalaki na bavérité oyo alingi abimisa ifo batikele te vérité nini alingaka abimisa abandi na makambo ya abali ye apanzaka kaka aye na makambo ya abali akoti na imana apanzi atali intere na ye abimisi renaissance wandeko mukuna renaissance ekomi ya ye apanzi ndeko mukuna azalaki epai ya Kabila abandaki epai ya Kabila biso wana tozobunda na opposition biso tobimi na balabala toza koreklame liwa ya ndeko na biso Thérèse Kapangala oyo babomaka na église catholique toza koreklame affaire ya Shebeya bafosse commune na Maluku biso tobandaki kotelemela yango wana ndeko mukuna azalaki epai ya Kabila e lelo oyo ndeko mukuna bimi mbala moko oh non, affaire Shebeya. Oh, Thérèse Kapangala, Mutaboma Rossi. Tant on a répété Kabila, alors baka te point. Les londa sosoliete, Kabila bomaka batouan. Atika wako sabiso. Esengeli azala clair liboso ba Kongomani. Esengeli a tout bela liboso ba Kongomani. Et loko ni ne sali mukuna longe pa Kabila pour akoma le loko loboma be a Kabila. Apporter Kabila plainte. Et loko ni etindi yolobi
otindi bato na église o bato baye ko sambela tata mokonzi nzambe yo ebisi bato babetela kabila maboko po kabila za ko kamamboka oyo bien tala kindoki ya mukuna ozakola donc vraiment pona mukuna procès na ye o azawana eza affaire moko individuelle donc asamba ndaza ko samba eza individuel na ko kota vraiment na katité pour vidéo wana pe na yo mona ki vidéo wana pour nga natali na moni vidéo wana te so peza lokuta so peza montage nga na ebité poza bosoto baza ko bebisa éducation ya bana na biso baleki na biso eloko ndenge wana bapanzi yango na ba téléphone ona bana mike ba ko tala ba ko bebisa éducation ya bana eloko ndenge wana ko leka te na mboka na biso donc eza eloko moko eza li affaire moko individuelle eza affaire moko privée donc etali mboka Congo te ya bunde tumba na ye ya éveil patriotique na ye naza ko encourager ye malgré apesi biso position na ye te donc on a encouragé à sali par na état que citoyen congolais mais à tout bele pas ba congomani nde. Merci beaucoup to kompenda na suka émission ya entretien biso to yaki nango sam ko la lelo ya ebele to koloba au fur et à mesure to continuer et puis nde tozo landela makambango to banda ozonga po to ba information meneni pona mukola lelo pesa mot de la fin na yo na émission lelo par rapport na bateau bazo landa yo partout dans mot de la fin c'est trop dur on appelle ça mot de la fin dans lelo et par rapport à émission par rapport à émission kasi yo lobaki yango te mot de la fin ezali na kwesa ba kongomani souveraineté ba sombaka yango te zala fanatique ya république kozala fanatique ya un individu te kongomani mboka eza okende mabe bakongomani bayebi yango totelema tosimana na maboko po tosunga oyo eza mboka Congo benganga na 081 077 32 68 okomenga na WhatsApp bato mingi batunanga na Facebook mais tozomona na WhatsApp te na chanzaki numéro ya WhatsApp o na PC ezali 081 077 32 68 benganga komela ngai ozwi eloko moko boye tindelanga na kolobela ngo biso tobangaka te toza bobele basoldat ya mokonzi ya mboka Martin Fayulu Madidi. Merci beaucoup. Quant à moi, déjà, je vous dis au revoir. Mais avant de clôturer mission, lelo na kozanga te sans couper sa mbote na oya soutenir pendanga makasi ya makasi pendant le président Louison Mbata na kata South Africa Second Shop. Didier Piana garçon c'était Mai Mobali. Moté ma mère na nganje sukari na bosani bongo te bienvenue Fundolo na kata Istanbul. Na bosani opete Magi Kanza yo mtozo la na kata Istanbul. Christelle Pia. Na ndinga ba France tozela ba agence en fongo mapoto zongela ba tour ndenge ka ezala ba nini na ko chuter bongo te sans na remercier pe l'homme oyo asimbi makambo nyonso oyo aza auteur ya makambo nyonso celui qu'on appelle mon pasteur prophète Samuel Ndebe liseke wanzambi bino so bambote na bino yango yo donc bino pe ba bo s'abonner déjà na RDC International Saint-Jao. Nazo remercier bino et puis na pesi bino bambote na bino pe ba on bo s'abonner te bo s'abonner pour na kozaba news pour na kozaba évolution makambo mboka ndenge zo kendele bozongo nulle part ailleurs kaka awa et puis bo pesaka biso ba makambo bolingi na ba commentaire et puis to komona ndenge toko sala par rapport ya ba demande na bino ba commentaire na bino donc na habité moi 2 ou 3 personnes au pesa bambote bazali. Non, na opesa mbote na Grâce Kanguma ma fille moi na liboso Grâce Kanguma na pesi Elmi Anna Florida sans oublier mon vieux aîné politique presse epenge na pesi mbote Rafa Sarah Mama Aimé Papa Joseph donc bino nyonso tout donc baza ebele la lutte continue tozali wana. Merci beaucoup to pesi bino mbote bino so bolandi partout dans le monde Congo mobimba so to moni atangi kombono te seke osola isusu te zongela osola po ozonga pe kolega la ba émission. Quant à moi je vous dis au revoir, merci au prochain numéro.